ces images, c'est écœurant, ça dérange. Je me pose la question, trafic oyo, Congolais, je ne sais pas, Afrique, lelo, mokili mobima tozo kende wapi. Bana ya batu, c'est-à-dire kozwa batu, kokene kolongo la bango mitema, kolongo la bango ba foi, ba poumon, je ne sais pas pour ça la ngonini. Alors, ils ont un trafic que moi je ne maîtrise pas très bien, mais le les makambo ya église, yango biso tolobela rango. Nous parlons de vrai, nous parlons aussi des faux. Si aujourd'hui on insiste sur le faux, c'est parce que le faux, bayaka sima ya ba vrai. Et ba faux lelo ba comment ébélé, ce sont eux qui s'exposent sur les médias pour parler de la part de Dieu alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Bible lobby, on reconnaît l'arbre par son fruit. Et ça, Bilembo Kolo sur le baki dans les derniers jours, tout le monde a faux pasteur, faux prophète, Barubima. Un pasteur a reçu biloko alati. Matthieu chapitre 6 verset 33, Bible lobby, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Yo se pesino nzambete bani ko lukabilo amokili. Au moins que tant okozwate, au sala recours wapi et pas un diable. Parce que si on n'est pas diable, le diable a sur la facilité. Mais tant que on a gauche, le bord à droite pour récupérer. Il y a un pratique tout le monde côté libre pasteur et belé, bazab d'ailleurs ou pasteur té. Pour ce talibien à Kinshasa, mnda kwa ngangé belé kufa. Papa les journalistes d'investigation, aux a muto qui t'a la terrain. Oyebi makam na zoloba. Vraiment ba nzambe. Et si ka sali confession bomonité, et si ka à l'école na baptême bomonité, directement comme ko bikola batu. Directement à l'église et puis ba aveugle ba zo kende kuna ebele. C'est alors que tous mona ba pratique aux salema ya koteka ba nzoto ya bana. Papa Alain makambo tu déjà salema na Bible. Donc il y a une confusion, c'est-à-dire que toi ça là inversa banane makomi nzambe. Et pour vous montrer que mutako sabino tende kolanga oteka vina yo oteka bo moino likolo à siècle présent. Deux catégories bateza mukolo. Bible no Bible. Cependant Saoul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur et se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Avant, Saoul a comme Paul, azalaki meurtrier, azalaki moboni, azalaki faux pasteur, jaraba pasteur aux autres bana batumiki okiteka bolongo la ba organe na kati oboteka. Na musala Saoul abande ko sala va comme Paul. Ezandenge mote. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment quand il m'a causé au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'abattre. Nazana mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwango wabe ngabezana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwango wabe nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpona kende kotumbango mpona zwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yokufaki mpona zwa bolimbisami nda yokufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraiment nazana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwango wabie nanalingaki ozwango wabie
Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme et qui vous propose un divertissement très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela nous fera énormément plaisir. Merci beaucoup à vous. Nous allons commencer par le tout premier élément, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, dirigé par Maman Marie M5 qui est à Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé qui vous présente ces grands magazines. Nous allons suivre ces images. Vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, pensez à ces enfants orphelins, abandonnés, démunis, et Dieu va nous bénir. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro noto ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi. Nous attendons vos réactions. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Et clin d'œil spécial à vous qui avez choisi Nouvelle Tendance Télévision comme étant une chaîne d'attache. Continuez à partager nos vidéos, faites des commentaires positifs. Cela nous fera énormément plaisir. Merci beaucoup à vous. Il y a beaucoup qui ont toujours réagi. Les gens nous demandent, mais pourquoi est-ce que vous ne priez pas avant de commencer l'émission? Mais je vais quand même répondre. Ici, nous sommes dans une chaîne. Il y a ce qu'on appelle les coulisses. Alors, c'est-à-dire que lorsque nous passons à la télé, on tient compte de temps. Donc, avant tout, il y a déjà des préparatifs, il y a la prière qui est au point. Tout se passe très bien. Il ne faut pas confondre l'émission et l'église. Ici, on n'est pas à l'église, c'est-à-dire où on commence par la prière, où nous voulons faire le pharisien. Non, nous ne sommes pas des pharisiens. Nous prions, nous croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des affranchis et nous croyons qu'il reviendra. Alors, je ne pense pas que vous voulez, non, compris. C'est-à-dire ici, nous avons notre grille de programme que nous respectons infiniment, merci. Mais si quelqu'un insiste, s'il est conduit par le Saint-Esprit pour dire que non, il faut encore prier en pleine émission, on va le faire. Rien n'empêche, merci beaucoup et bonne compréhension à vous, mesdames et messieurs. Nous allons prendre cette image qui fait le tour du monde, tout le monde en parle. Depuis un certain temps, on se pose la question, faudra-t-il les appeler serviteurs de Dieu ou hommes d'affaires? Quelqu'un qu'on appelle pasteur, berger, mais qui se livre à des pratiques qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. C'est-à-dire pasteur, bakangi pasteur, azosa la trafic ya ba organe. Pasteur azosa la trafic ya ba organe. Bana ya batu ya ekodim, bana ya batu, akoma ko enlever bana ya batu. Et voilà qu'on l'attrape na sac, na ba biloko, na bana na kati. Je me pose la question, ça dérange et ça la passe. Merci beaucoup parce que vous parce que vous avez besoin de tout informer mon kili. Qu'on informe le monde sur ce qui se passe. Tout ce que vous nous envoyez comme vidéo. Nous allons faire un effort de balancer cela petit à petit pour permettre aux enfants de Dieu d'être bien préparés. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. On va suivre ça en image. Et on se retrouve après. Nazana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosombela kalipa yeza pasi mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe ngabezana mbongo te oya kosomba vi
kosala provision kotia na ndako pasi bongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabi nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yokufaki mpo nazwa bolimbisami nda yokufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraiment naza na mbongo te oya kosomba vi bongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana basi bongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai. Nous sommes de retour sur ce plateau, vous avez suivi ces images, c'est écœurant, ça dérange. Je me pose la question, trafic oyo, Congolais, bato ya libanda, je ne sais pas, Afrique lelo, mokili mobima tozo kende wapi. Bana ya bato, c'est-à-dire kozwa bato, kokende kolongola bango mitema, kolongola bango ba foi, ba poumon, je ne sais pas pour ça la ngonini. Alors, ils ont un trafic que moi je ne maîtrise pas très bien, mais le koleza makambo ya église, yango biso tolobela rango. Nous parlons de vrai, nous parlons aussi des faux. Si aujourd'hui on insiste sur le faux, c'est parce que le faux, bayaka sima ya ba vrai. Et ba faux lelo ba comment ébélé, ce sont eux qui s'exposent sur les médias pour parler de la part de Dieu alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Merci beaucoup. Nous avons un évangéliste de ministère sur ce plateau, évangéliste Miché Ekouchou, qui n'est plus à présenter. C'est quelqu'un qui est déjà habitué au Bomessa Nanaye. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain. Bonjour Naba Nanzambi Nyoso Bazolanda Biso partout dans le monde. Vraiment Kolo Iso Pambola Bino partout c'est Kabozali qui met à Jésus-Christ de 1400. Santé bonne papa. Oui, vraiment ça va par la grâce de Dieu. Vous avez bien Kolo Iso Sunga Muke Muke. OK. Merci beaucoup, homme de Dieu. En suivant Makamyo Stolandela Awa, trafic au écoute dans l'église, pasteur, kokanga pasteur, na sac, baobimisa sac boy bana. Bana batuna kati. Azo bango pona ko que ça trafic ba organe, ko zo ba organe ko longolango po ba tekela, je ne sais pas tekela ngo banane to kinda kawapi. Ba bengi pe pasteur, réaction. Bible lobby on reconnaît l'arbre par son fruit hein. Eza ba bilembo kolo so lobaki dans les derniers jours to komona ba faux pasteur, ba faux prophète, ba obima. Mais to koyeba bango na misala bango. Ba fruit to porta kande etali sa réellement to sa bana nzambe ou bien to c'est la diable. Un pasteur a rosa biloko alati. Ya on azo mituna évangéliste lelo na kati église. C'est-à-dire ils ont bateau belé bazo bon masima ya kombo na pasteur. Ba dit que côté on a quand même respect zali, alors il a fallu à tout prix ba salir image ya basali na Nzambe. Oui. Nelo ba kuba sali pe ba église, mais église on a église ils ont progressé, église ba pesa to misala. Obi poser question mais au juste na kati église on ma mongo ko sala mabo. Kuna pe yo pe ko ma bon motu ya na église pour ko zo misala ko. Jamais. Bible lobby d'abord photo eba na Matthieu chapitre 6, verset 33, Bible lobby, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses vous serez données par-dessus. Les lots besoin d'église, au lieu de royaume des cieux, bossani, besoin d'église, à d'abord les restes. Les restes, ils ont misala, ils ont bien matériel, ils ont libala, ils ont makambo toujours cité ah. Il y a des appenza maman les kamakasi, n'attend au peso mimabana, n'zambe la confusion. On doit chercher d'abord le royaume des cieux. Ce mutaluki nzambe liboso. Bible lobby fait l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Yo se pesino nzambe te bani ko lukabilo amokili. Au moins que tant okozwate, au sala recours wapi et pas un diable. Parce que so et pas diable, diable repère sur la facilité. Mais tant mazo personne à gauche, le boko à droite ko récupérer. Yango zomona pratique to zomone côté li ba pasteur belé. Bazabu d'ailleurs ou ba pasteur te. Pour ce total bien na Kinshasa aba ndako ngangebele kufa. Papa loza journaliste d'investigation. Oza muto kitaka la terrain. Oyebi makam na zoloba. Na Kinshasa bandako ngangato ekufa. Na Selembao, na Bumbu, na Makala, bandako wana tuna ba commune na tangi wana, pour ça ba commune za renommée na banganga, na bambikudi.
En réalité, ce qui kuna au monde est à l'issouté. Au monde, si que ça quoi magicien ou bien nganga et bongwana église. Même moutona zaki nganga. A commis pasteur, a commis prophète. Vraiment ba nanzam. Et si ka sali confession bomonité, et si ka à l'école na baptême bomonité, directement comme ko biko la batu. Directement à l'église et puis ba aveugle ba so kende kuna ebele. C'est alors que tous mona ba pratique aux salema ya koteka ba nzoto ya bana. Papa Alain makambo tu déjà salema na Bible. Donc il y a une confusion, c'est-à-dire que bato sala ba inversa banane makomi nzambe. Effectivement. Bible zo senga na batu baluka nanu bokonzi na likolo. Le royaume d'ici. Il y a pas de problème. Merci beaucoup papa Alain. Toujours dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Bandeko évangéliste oya kana Bible il y a na Bible yango lelo na Bible il y a papier. Bandeko mi ba téléphone. Na boy téléphone. Matthieu chapitre 6 verset 33. Yango nazon rapidement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous serez données par-dessus. Toutes les choses vous serez données par-dessus. Cherchez d'abord les royaumes des cieux. Mais batu bazo boya koluka royaume des cieux, batu ba kominon koluka les siècles présents. Yango moni Pierre a tunaki Jésus-Christ. Ngai naza okuta nga ne balé, nazo péché. Okuta ngai na activité nana. Osalinga na miracle makasi na kanga bambisi moko depuis nga na banda ko péché na tika ozwango ti. Na tika ngo me na landa pe yo. Pierre a tunaki Jésus-Christ. Tokozwa nini bato balandi yo. Non seulement biso ba disciples mais bato nyonso balanda ko bozwa nini. Yesu ebisaki na Pierre oza yore. Et sengo na muto atiki libota na mwasi ne bana na mabele na famille na mobali na ye. Alandinga na siècle présent à au centuple. Mais sur le plan futur à cause au royaume des cieux. Donc le gens va comment vivre na kati ya confusion. Voilà. C'est-à-dire bato kansande pa nzambe lipamboliza la kati. Lokuta. On déjà Bible ils précisé au centuple. Et bon on peut beaucoup dans likolo pe yayo. Double avantage et pas Jésus-Christ. Et pas diable aux avantage et pas aux alangote pas na nzambe. Pour diable européen sur la loboko à gauche pour récupérer dans le loboko à droite. Et puis OK na lifelo. OK pe na lifelo. Or pas Jésus-Christ. Jésus-Christ a lobi oya kotika nyonso alandinga. Na temps présent. O batu bazana ngo besoin siècle présent. Soki muto azolia nie na toilette. Papa comme homosexuel, azo somba mituka, azo voyager na ba première classe. Pourquoi pe biso bana Jésus-Christ to voyager na première classe? Soki mutu azo akoma lesbienne. Pour gagner ba bien mukili. Pourquoi pas Jésus-Christ? Apé sa biso loko oyo ba Bill Gates bazana. Ba milliardaire ya bana nzambe bazali. Ba millionnaire ya bana nzambe pe bazali. Pour vous montrer que mutako sabino to ndekolanga oteka vina yo teka oteka bo moyeno likolo siècle présent. Deux catégories ba teza mukolo. Soko tali histoire ya Jacob na Esaü. Jacob azaki na bilo akolia, mais Esaü azaki na nza. Esaü ebisi na Jacob. Pesanga bilo akolia na tekelo kibokolo. Eza na jar ya batu o bazoteka siècle présent, bazoteka plutôt futur na bango à cause ya siècle présent. Soki mutu asimbikisi a sacrifié déjà à venir ne pour na siècle présent. Pour na nini? Azana besoin azala ndenge moko na bato bazobunga. Oh mutu azui mbongo no ebi bozuna ete faut se réserver. Esaü baza ebele o bazoteka siècle à venir à cause de temps présent. Alors ezana na groupe ya bato lokwa évangéliste Michel et Kouchou ateka na siècle présent pour na avenir et pas Jésus-Christ. Différence sur les amakas. Même ba faux pasteur, ba musu pasaki ne appelé de Jésus-Christ. Mais motema moto maka maîtrise de soi. Zomo na comme ici bateau bazo tonga l'église, bateau bazo tambola mituka, baza plus grand. Donc ko somba mutuka ko tambola ko voyager, cela montre pas que vous êtes grand. Cela montre pas que vous êtes grand parce que nzambe biloko na tout eza epanaï. Richesse eza pa nzambe. Bilolobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais bato boy tant et nzambe. Baboy sur les pas de Jésus-Christ. Ceux qui au boy pour patienter na terre nzambe. Au comme la Saoul avant comme Paul. Tout en la parole de Dieu.
Actes des Apôtres, chapitre 9, premier verset. Bande Kobaki no évangile quand la Bible était Bible yango leo na yango ya papier. Actes des Apôtres, chapitre 9. Bible le Bible. Cependant, Saoul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur et se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Avant, Saoul a comme Paul, azalaki meurtrier, azalaki mobomi, azalaki faux pasteur, jaraba pasteur ozozo bana batumiki oketeka bolongo la ba organe na kati est-ce oboteka na musala Saoul abande ko sala va comme Paul ezandenge moko te ezandenge moko Saoul abande ko boma ba chrétien bana nzambe makila on attend les otanga satan zomela makila satan zo sepela. Vous comprenez? C'est de la même façon lelo oyo ba faux pasteur va s'introduire. Baye bazana bo ba pasteur te bazande ba nganga ba magicien. Ba tche kombo Jésus-Christ liboso en réalité misala bango yango nde to somona. Tango yo zo ba organe ya bana batomike. Obomi, oza déjà mo bomi Bible lo bi bien. Batu nyonso ba bomaka ba mona Rome 17. Tango bomi au teki ba organe on a posé un bon. Aux a besoin du siècle présent. Au teki bomo ina yo à cause il y a siècle présent. Tant aux autres teki aux autres tanks ça makila ya batu. Gloire ou honneur raison n'est pas parler. Et pas diable. Et pas diable. Oh Satan a copié kaka ko nzambe asala kamezo reproduire en manière naï. Jean chapitre 6 verset 54. Tant verset souka pour parler pardon. Jean chapitre 6 lelo bandeko bo limbisa to interpréter le bananzambe ndenge Saint-Esprit talisa biso. Bible lobi celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je lui ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous comprenez? Alors, verset biblique au diable a transformé en une façon naïe. Bino bokende bobo mande batu boyelanga misuni wana ngana mela. Pour ngai diable na demeuré na bino ba envoyer nanga sans problème. Baza ba envoyer spécial ya diable. Bato bazo teka ba organe ya bana miki. Mais je me pose la question au côté taper na église à boye. Ce que lingo lo ba boye. O ba to na commentaire. Te bino pe bolekisi botika dadi. Botika tata na molimo. Botika. Je me pose la question bato baza aveuglé to nini. Merci beaucoup papa. Aveuglement total. Aveuglement. Yango zomona ebele Bible lobi ba roganga Seigneur Seigneur ngana salela kayo Seigneur Seigneur ngapuna ndo soutenir musala nzambe. Yo et puis na église on okuta azana ba partenaire ya kosakana te. O okutu biso to luka to somba lupangu to tia pende to tia pona royaume ya Jésus-Christ. Mais okuta église ba partenaire batu eza parce que batu bazo manquer connaissance et puis na bazape na kati ya aveuglement. Pourtant au tient ma l'église à bongo le pasteur lui-même a mutamisa mabe. Mutu to zo kota l'église na ozana domination pasteur wana. Makambo ça les ana ngo conforme na liloba na nzambe te mais moi bon répliquer moi bon bi mais te poser la domination il y a force il y a kindoki il y a ténèbres où ils ont demeuré na kati ya salwana. Alors nzambe atika ka pe teba o ya ba demeurer le sika bongo. Ndenge moko azolanda biso bo comprendre que l'église ya bongo face à nini abima. Il faut abima automatiquement pour vino ezala éclairer la lumière ya muké na koka hotel sabana nzambe. Merci beaucoup Evan, je crois quand même on va prendre une orientation de la part toujours comme on est tout ça la kango. Bandeko bozana kati ya ba église oyo. Vous savez lorsqu'on invite des serviteurs de Dieu pour nous ko éclairer bino, eza pour nous osenga na bino bobima place à bongo. Arrête d'être fanatique. Ongaite ngabi na sambela na nganzambe makamuna etalingate église mo ba otekela batu mafuta église mo ba tekela ba oji oteka mai. Je me pose la question eza commerce bazo ou soit on est commerçant ou soit on est serviteur de Dieu. Tout tika ko ça la confusion et ça la nini kasebi kisaka
effectivement ebiki ça parce qu'il y a makambo bakisi bato atia na kati kuna. Il faut faire très attention. Mususu mkolo ebimi azotinda ba fidèle ba ke baya na mai ya ebale ya fleuve Congo baya na on église. Tala non ndima so ki ndokinde côté et puis ba ke batoki baya na mon église. Mai ya ebale ya fleuve Congo ba ke batoki baya na moko bwa na église. Fleuve na biso nanu eza demer ya ba démon ba sirène ba mengu ba ngobila ba biloko ya makasi ça na ba na mai ebale. Yo moke toka mai ebale. Bo bwa ko na église comme au béni tu bien ni. Comme à Jérusalem bien ni azan la Kinshasa a pe église plein talabatu basi kitoko mbali kitoko ba costume au senti ba intellectuel baza a intellectualisme na makambo nzambe za la kate et ça l'église na éviter papa aller oui église wana pe alors baza borné baza bloqué et puis yoka pasteur fier propre pasteur au la Sainte-Seine à la tin zambala ya pembe azui 20 baso boaka liboso église. Ma pratique wana eza hors biblique et comment la Bible est. Or biloko tout au monde eza en dehors ya parole de Dieu bato wana bazo la ke la mabe. Très important. Merci beaucoup serviteurs de Dieu, mesdames et messieurs vous qui nous suivez pour tout ce que vous avez besoin. Vous en avez besoin d'orientation dans la prière, vous en avez besoin d'un cadeau spirituellement. N'hésite pas au contacter évangéliste. Problème na yoza na ngonga na bien ngote. Tu l'appelles à travers son numéro. Akosola na yoto yo poser problème et il va te répondre. Merci beaucoup na binoyo soto bozolanda biso. Alors on va recevoir une orientation. Amen. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu, c'est votre serviteur de Dieu. Évangéliste Michel Ekuchu, Nzambe apambola bino partout dans le monde entier, bana Nzambe nazangi site ko pesa mbote na bandeko nanga na Kikwiti, nazangi site ko pesa mbote na bandeko nanga awa nani na village ya Bandundo Libambili na Mangai Mangai de Dibaya Lubwe. Ndeko moi benganga na Dibaya Lubwe landaka biso na papa Alende la bi vraiment les missions bozo ça les autres contribuer na vie na biso. Nzambe ebisa kinga pona 2022 za année de récupération. Bien-aimé dans le Seigneur, mitala malamu omona ke na vie na yo perdra biloko ebele. Ce qui message kolo yo sozo zongisa ezotalisa ke service mo esengele sale bana vie na yo. Komi mona te ke ndingo zo vivre nous a bien te. Ma kamboza ya kobeba sur le plan spirituel. Ozala ki boete. Ozala ka bongo te. Nzoto ne zala ka na maladie te. Mais le lokomi maladif comment? Le loko na ba kozanga comment? O perdant musala comment? O perdant mobali wana comment? O perdant santé ndenge nini? Mais tandis que nzamba sona mosane que 2022 eza année ya récupération. Yo pe mitala malamu. Et loko yo bungisa o ekenda o sala be fort pour o récupérer mes simbati. Mais keba yo ko récupérer ngote parce que ozana mission anati. Jésus-Christ de Nazareth a pesi ba serviteur oyo bakozala li pamboli pona yo mission ya ko récupérer nde pona yo à travers ba déclaration pe prière ko salema pe ko mona makambo ko zonga na vie na automatiquement tozotanga parole de Dieu 1 roi chapitre 3 verset 16. Alors deux femmes prostituées vers chez le roi se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché après d'elle dans la même maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a accouché dans son sein. Et son fils qui était mort, il a accouché dans mon sein. Changement salem. Bien aimé l'andanga bien. Bana baso bavanda bomi balé. Moko aboti le après 3 jours mninga boti. Étranger za quitté nandaku. Or moko katina bangwa za kindoki. Bible lobi bien. Moko alale li mwana na e pendant la nuit. Mwana kufi. Pendant la nuit abandi sa l'opération. Atali muninga na za kolala. Azui mwana na e bembe. Ache pembe la muninga zui mwana muninga zaki vivant ache pembe naï. Alors tongo tango etani Bible lobi maman ba changer ki azaki akolala. Tongo etani ba tali bo
oyo ba changer ke mwana moni mwana ya kokufa Bible lobi atali mwana attentivement moni ke eza mwana na eti Dieu le bandi ko wela mwana zaki vivant baké par roi Salomon ouais a présenté doléance au pas lobi doléance na roi yo ki bango mibale Bible lobi bien babandi ko wela mwana zaki vivant il liboso roi Salomon alors roi lobi boy boya na mbeli to kabola mwana obozo wela parce que oyo bayiba ki mwana abande ko réclamer mwana naye alors mo yibi wana ya mwasi alobi te oyo aza ko kufa ndeza mwana ya ndeko wana oyo aza vivre ya ye roi po atala tester bango bien pour discerner likambo bien e bona mbeli to kabola mwana oyo aza vivre alors kolo mwana alobi non roi ngakuna sepeli otika mwana a vivre te pa ya munguna ke soko kaboli ya kokufa alors yoka maman ayibaki mwana ndoki wana te wa bokabola kaka bokabola wa comprendre que kolo mwana eza oyo bayi batika nde bazongisela ki mwana na mwana naye oto benga récupération lobana no récupération sikozali maman oyo a récupérer ki mwana naye bien aimé de Dieu bana bazo représenter lipamboli héritage o nzamba pesa biso Psaume 127 verset 3 Bible lobi bana baza ba héritage une récompense o nzamba pesa biso mais lelo bana nazo démontrant que koza lokwa lipamboli o nzamba pesa yo et koza musala et koza la bonne santé et koza la finance commerce ba faire mais lelo à cause il y a sommeil spirituel pendant la nuit parce que le diable opère pendant la nuit ba ya ba mema yo pe ba tikelo eloko ya mabe ya kokufa Matthieu chapitre 13 verset 24 Matthieu chapitre 13 verset 24 Bible lobi eloko moko très important bien aimé landa makambo eza makambo limu Bible lobi mais pendant que les gens dormaient son ennemi vint s'aimant livré parmi les bleus et sanala c'est-à-dire Jésus-Christ a précisé son parabole ya bato ba semaka ivre ezale loko nzamba lo na raté kati na biso ennemi ayaka ko semer ivre na ba vie na biso pendant la nuit pendant que les gens dormaient maman ba ibaki mwana po alala ki pongi na ndenge ya butu ndeko okoti sa sommeil spirituel na vie na yo yango stérilité eya yango blocage eya yango échec eya yango makambo mabe côté la yo blocage freinage manque de progrès instabilité na vie makambo simbaka te parce que mi kotisa la carte sommeil spirituel alors la Bible dit réveille-toi toi qui dors d'entre les morts car Jésus-Christ va t'éclairer bien aimé ataba yiba ki yo lipamboli pendant la nuit mais dans autre mission na service au kolo yeso pe Singapour na yo to ko récupérer ngo pendant la journée moi so bakende par roi Salomon pendant la journée mais tika na biso lo moko Bible lobi bien Jésus-Christ a plus que roi Salomon yenda za capable ko katolika muno pe ko zongisa o ezala ki lipamboli na comme héritage monguna ayibaki bien aimé dans le Seigneur na komi na suka ivre ezali semence ya monguna ezaka force et esprit de mort mama o bayibaki ba chaki mwana kufa yo pe makambu to za kokufa ezosenga to longola force wana pe to zongisa oyo ezaki comme lipamboli nayo na komi na suka bien omiyebi bien nde ovandi wana na canapé zwa courage ya kobenga mosakoli bosala service na déclarer pona bondela pona kana yo mosali la nzambe moko na moko na grâce o nzamba pesi yangeza ya délivrance na négocier kala bandoki te po pas de contact na bango s'il faut moto la nzambe kite ko kita même esika ba lokaka yo peut vino fungwama na komi na suka bien aimé dans le Seigneur tika kolo yesu apambola bino numéro langeza li plus 243 9 98 99 36 59 d'ailleurs vous allez afficher wana évangéliste Ekuchu bien aimé benga ngana yambaka mutu condition ezate pa Jésus-Christ maman mora benga lobino abenga prophète mora prier pour naye abino il faut apesa abimisa seti ba maman baza na maternité alors maman moko maternité ba maman ba botaka bazangi mbongo bima maternité abi moko pour na obimisa il faut $300 c'est que c'est $2100 donc la tuni po nzambe asalelo il faut bimisa ba maman bato ba maternité bongo ba mibali na bango ba chaka bango bazengi bazabi pour ba bimba zo charge et responsabilité là bas voilà un peu ba faux prophète tout ko dénoncer na papa alendele aw
Bien-aimé, benga to bonde la pona kana. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est capable de tout. Rien n'était possible à Dieu. Non, bonde la pona. Obi kal malade wana, nous sale kozonga, libale kozonga grâce à Nzambe ozaliko na. Bo s'abonner massivement la chaîne nanga évangéliste et Koutu TV. Au mon photo profil nanga bo s'abonner parce que kuna tozakala ba prière à tout moment, ba prière agressive, ba prière mo ba makasi. Yo bando sambe na biso longo pe nzamba kozanga c'était ko pambola yo. Tika kolo Yesu apambolo ndeko na no yamba Jésus-Christ était répété simananga. Seigneur Jésus-Christ. Na fungoli motema nanga. Na yambi olokwa mokonzi pe mobikisi. Limbisa mabe nanga. Pe koma kombo nanga na livre de vie. Libela na libela na kombo Jésus-Christ. Amen. Bande ko na sengaki bo soutenir studio na biso ya nouvelle tendance. Bon, nous continuer toujours kotoka. Pour bande ko dia babandi ko réagir, mbongo ko kina nte poto so ba split c'est à $1,200. Benga papa Alain, bon mona na otoka. Nous allons ils ont contribué to sauver ba âme ya batu même de loin. Benga papa la to na 100, même 200 ko peut ko signer son split wana ils a $1,000. Ça sert à rien du tout. Côté ça nzambe nyongo, oyebite lo ni nzambe sa pona. Tande na latina ba gorjon na buna kase mali les amis. Parce que tozanga clim papa la zali benga contribuer ça kitoko. Nzambe na pambola bino. Na komba Jésus-Christ de Nazareth. Amen.